à ça les promotions. Raison même pour laquelle tout le monde a par exemple fallu pour pas à tonicité mais RFI l'audio à ça les 20 000 l'accord arena. Vous avez un peu par norme de la télévision, parfois aussi patron de la télévision, à la relation ou bien la partenariat d'artiste, ça arrive. Mais l'imbisanga yaya, biso a netinga ou kana bumbo, IGF de la presse. Donc inspecteur. Bonjour bandeko, encore une fois c'est Gilmas Mutunabilo na kacha ba analyse. Toti kolanda Marlène na tonto promo bagoloa. Baza koya ko décortiquer concert ya faire ya Richard Nabe et puis concert ya Werason. Avant que tutokota na kati bino bozo kanisa bango bakoloba nini ya bien na makambo ya Wera makambo ya héritier tangu bango baza ko soutenir baza ba communicateur direct ya Ferregola. Question na ngali boso wana ngana za awapona kosala analyse ko critiquer mutu te. Toyebi ke tonto promo depuis asala ka ba émission alobaka aza kozongisa ba chronique na nzela ndenge sengeli alobaka aza IGF mais bola kisanga émission moko esika aza koya kolobela bo nini bolamu ya Fali émission moko kaka Fali abeti concert ay kosa kolobela bolamu ya Fali moko kaka ezate pendant que azoloba aza au milieu aza ko zongis aza babatu bakosaki mingi sika nani mutu azokosa entre ye na babiso par exemple est-ce que bozana émission toloba na kati ya sanza oyo parce que fallait ko beta concert na mai tozwa depuis mois de mai tilelo émission moko kaka oyo tonto promo na Marlène bazolobela bolamu ya Wera bolamu ya Fali bolamu ya Richard Nabe moko émission kaka moko mibalete ezate alors à quoi bino ba golwa banani ba spiritas bo banda ko se plaindre que bango baza ko critiquer parce que nature ya gola nature ya Ferregola na batunaye eza ko critiquer ko kitisa mutu nyonso oyo aza contre Ferre soki lelo na ko sabino te soki lelo Ferre azalaka a bon terme na héritier nde bakumisi héritier mais héritier oyo boza komona pona nga personnellement avec 3 albums baza koya ko critiquer mutu aza na carrière ya ba album ebele na 20 ans de carrière bozo sala comparaison na ye. Cela veut dire que déjà héritier za makasi soki boza ko comparer mutu ya 20 ans na carrière solo na mutu azaka na 10 ans carrière solo na kati ya 10 ans carrière solo ya héritier abeti ba concert soki botali pe bien ba concert ebele koleka Ferregola na Congo so botie nombre ba concert oyo héritier abeti na Congo abeti yango ebele makasi koleka Ferre. Héritier concert na liboso tango longue maison mère sans album na beta ba salle ya cher sans album a beta Olympia de Paris sans album a kota kuna. Héritier a cause na 5 salles ya Europe ya beti 5 salles Ferre azape na 5 salles ya Europe ya beti mutu aza na 20 ans ya carrière na mutu aza na 10 ans ya carrière aza so na 8 albums ya ba Ferre azana ba album ba 4 CD 5 CD comme qu'est-ce que j'avais dit azana ba 4 CD mais Héritier azaka na 3 albums mais bazako bazana même nombre ya ba salle na poto na niveau ya Congo Héritier leki Ferre na ba salle na Congo ba nombre ba concert Héritier azana avance sika to banda ko sala ba point sur point mutu lokola tonto promo est-ce que akoki kolobela bolamu ba nombre ba concert oyo Héritier za kobeta na Congo lobakeza bien otozo masika na Zénith place à 6900 places bazoloba Héritier abeti 3000 normalement zalaka il faut lekisa seye moko boye po beta concert oyo ngana yebi oyo ngana sali sondage nango ona tali na point sur point Héritier abeti Héritier abeti soki 5000 na 12 personnes onde ba koti na concert Héritier sur 6900 donc alekisa ki déjà seye na ye aza presque na 75% ya batu bakota ki na salle 75% déjà batu basombaki billet mais bango bazoloba 3000 donc moins ya moitié bozomona sika bazokende vraiment ndeko na ngai nayebi ke
bango baza ba journal baleka na par exemple Marlène atanga pena journalisme mais poto il faut comprendre que poto eza na réalité nango il faut bato balia il faut se présaper ba gaulois soki lelo babandi ko changer ba kozwa bango na valeur te tonton promo bino boye biso botali ba émission ya liboso azalaki warrior azai ko finga fere mais tango aye ko landa biso lokolo na biso aye ko kota na kana biso ya ko soutenir fere aye ko mona ki azui gazi pa ba gaulois ti lelo akangama me ye moko ayebi asalaka ba émission pona ba vie ezalaka ba émission pona fere te yango bozomona à chaque fois asalaka émission akotikala jamais encore jamais kosala émission ya fere ya mubimba il faut asala nano batu misusu afinga botala émission asalaka pona fali par exemple nyose koyaka ka critique ye communicateur ya fere mais za ba critique kaka ya fali lelo fere azolo bazana concert soki na festival soki nini wana nani mtu azolo belango fere otiko ba concert mo falaki le ka des stades de martyrs falaki beta le 18 na le 19 juin et betité nyose bazolo belate baza ko nini ko baza ko étouffer ba information na bango falaki ba goulois ba pourquoi ba beti concert na bango te mais bazwa na ba futilité awa toko mata toko kita toke na gauche toke na droite Héritier Chabeti na Zénith ba commis déjà na histoire que Héritier beta Zénith par contre faire na ma beti Zénith te faire azala invité na kacha Zénith mais beta na no Zénith te ndena ba kombo bozomona kombo ya faire ezate na batu ba beta Zénith mais Héritier kombo na e ekoti na batu ba beta Zénith eza déjà bigogo bolinga te abeta 3000 abeta 4000 abeta plein Héritier azade asia commis déjà histoire na batu ba beta Zénith makambu ndenge kende etambolaka na monde ya lelo toyebi déjà que Gaulois alingi na ye délire Gaulois za mutu alingi na ye bafingaka Gaulois sepelaka na ba émission ya kufingaka ya kodiminuer batu boko changer yango te eza style na bango eza façon na bango ya kozalela mais soto koti na makambo ya musique na profondeur ndenge bakosomaka musicien ndenge bakosomaka artiste ndenge batelechargeaka ba musicien ndenge bakende kutala ba musique ba musicien bokomona bagolwa kote kuna baza sima Héritier kala mingi te akoleka faire na nombre de vie na YouTube faire azana ba chanson ebele na YouTube mais ba nombre de vie na eza na se Héritier zaka na 4 albums imaginez-vous soki asali pe 6 albums ba nombre de vie ne ko mata makasi oyo fere il fallait ki ba golo ba banda kotalela ba kote wana pona ko télécharger ou kele kotala ba musique ya fere mais bango bazana futilité na ba panel ko critiquer fere ko critiquer Héritier ko critiquer Fally bino bozo critiquer Fally mutu a l'équipe bino abeti yu arena abeti ovo azozongela su ING arena fere pe total sika lelo azongela pe ING arena soki aza mobile azongela kasata nini wapi nda betaki ya makasi parce que ba place ñu soza ko beta eza ya ba moins ya 10000 le seul place wa kendeki eza ING arena oya ya Belgique soki fait aza makasi akende kozongela pe yango totala parce que eza compétition totala parce que a échoué compétition ya U arena ya Stade de France ya Ovo arena a échoué Angleterre place ninde okende ko comparer ko se comparer na Fally pour palisusu ndeko na ngai to koloba na biso ndenge tolingi to kobeta na biso ba nini bambodi place nyonso ndenge tolingi mais vérité kotika la moko faire azana niveau ya Fally te Fally asi a gagné sur tous les plans ndeko na ngai na komema bino na ba analyse belete Irene Mabwene sikoza na pesho mboti ya trop Mami Sadiki ba Edouji balonga sana bino tu wera abeti concert kitoko bobanda koloba ba gauche ba côté rêve ya were kokisami rêve ne falaki abeti na ba musicien nyonso ya monde bango tu babeta ka sold out te bokende pa banani ba musicien belé babeta ka sold out te na ba Belgique na ba France mais babeta ka concert ba anila ka concert te bino bozo tima annulation bozo linga te ba lobela annulation mieux vaut mutazo beta concert etondi te mais abeti concert ki mutaza ko annuler mutaza ko annuler zo la ki bazo somba ba billet na yete ndeko na ngai na ngina kota penza te po bagolo bazo silika makasi ngana sukeli abotia ba commentaire selon ngo monela en tout cas Gilmas Mtunabino je vous aime trop à plus.